Ezui partout dans le monde, Ezui Namolongo Mobimba, Ezali Bongonga Wabino, Océan de la presse congolaise, National Libération, Epa Iwapito Sasaka, Epa Iwapito Panzaka, Epa Iwapito Zakabongo Bakongomani, Epa Iwapito Bela Kabongo Moto ya Papa Le Moloto, Ekita, Ezikisa, Misala Nyoso ya Balokaye, République démocratique du Congo, Ezui Matondo Labino, Banso Penza, Oyo Mesana Kolanda Biso, Nangonga Oyo Tope ya Pokwa Tope Nantongo, Tikanzambe Alola, Apambo Labino, Bisika Biso, Ezwami bino ezui ezali bongo esika auto analyse kato conscientise kato sensibiliser kato mobiliser kato salaka éveil patriotique et pas auto longola ka peuple congolais la bolema esika auto chaka litono na nzete poete tobenga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas oyo auto salaka bongo basinzili pona ko betaka mbela koloba ete tango ezali mabe totelema poete tolata molato moetumba esika auto telema ferme fidèle kola bakuke pona ko zela lise kwa ya République démocratique du Congo et pas Iwapito Bokundolaka maloba encore on a biso les laboraires ou aloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la montée religieuse manananga na kunya de langa États-Unis d'Amérique équipé pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na États-Unis d'Amérique ah papa langa Alfred na maman Clarisse merci encore une fois na papa Michael na France na maman Célestine et bino banso o bolandaka biso tango iso merci la bilo bato vous allez ko s'abonner massivement bon continuer ko s'abonner na chaîne Libération beaucoup zalaka bongo décité pe bilo bato bozoka libakwa ko lande émission du début jusqu'à la fin ko partager ko liker ko tchaba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime tikanzambe alola apambola bino lokola mwana mère de Bruno na Autriche ezui lik makanaki eratakate na Autriche 2 botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie la papa langa G3 et le number 1 au sein de la presse il s'appelle JKM na France maman ya bikolo maman sociale la chabienne na plus 49 na Aken et pour l'année ba maman langa la plus 32 basi yanguya ba maman ya maombi ba maman langa missionnaire participer à la République démocratique du Congo. Mon amboka Félix Antoine Tshilomba outi boko la nomination mais atie ba gros poisson oyo bino so boyebi miyibi ya kala moto lokola bemba gombo ndenge boko mona ye wana photo na ye asala comme celle et simbate papa na ye aboya kopesa héritage bino baso boyebi yango baswana babunda basala makaminene bemba gombo a trahir nation na kokena union sacrée pe na suka lango akei ko bina mabina masoni ya jibem piana poete lelo akoma lesiko akomi mwana mboka Vital Kamerhe peu importe dossier na bango me boyebi ete mwasi na ye na South Africa akokufa bomona ka bato baleki bipai na bipai asali kanza ya mobali lelo na yebi te molimo ya mwasi wana soki ali la situation na kati ya l'hôpitalo to pa na bomo eto ali akokufa mais lelo soni o ya sala la nyoso wana ya kolia mbongo 100 jours ya kokota boloko 20 ans na ye oyo to komi déjà na 20 ans bon Félix ça kokisi 20 ans na pouvoir na yedo asali 4 mandats c'est quoi 5 à 2 mandats ndenge nini po ba kondelaka Vital Kamerhe 20 ans de prison mais mona mboka asali déjà 20 ans donc Félix asali déjà 4 mandats pour 5 à 5 ans c'est koyo lelo nomination la bango yango wana ebimi Félix alakisi biso déjà glissement o to loba la bilo kalakala bayi politique wa République démocratique du Congo lokola bazali na kati ya boîte ndenge na yebisaka bino ete likambo ya Genève yango yo bango nyoso bayela ba kolalisa biso pongi ya ba bébé ya fait Tshisekedi wa Mulumba personnel donc politicien mon côté ya malonga azali na kati ya République démocratique du Congo pambate makambo manso o mabona na kati ya République démocratique du Congo soki ba opposant ya solo bazalaki melelo o Félix akimi mboka la biso pasi mingi pambate bayi Congo mani likolo ya nzala likolo ya minyoko babatami na sema bayi politique la bakombo la bango onga la tambo la fayulu tamusu lobi fayulu ko yokozwa na koza député yo ba député bonyo yo vota ba commission onesika wala te otikali kaka mokengeli mosenzeli be moto ya pasi bango ba yake pai na ebutelo o musolo biote ngana zozela nanga soki Moïse Katumbi azuba ko changa na poste Moïse Katumbi asala gouverneur yo la ebokuta na wapi donc congolais azo rêvé malgré la moussa na Félix pour être tapé ça qui combo mais Moïse Félix à côté si bango le soit kobi bango batikali na rêve lokola bandeko langa ya limité tozali koyeba te bango bazaka na pouvoir bango bazaka d'opposition bango baza ba rebelle bango baza banani tala bazo fungola bilo sekele ya Félix na bitumba oyo alinga sala na biso Félix azui bakulu na nyonso na di progrès
abombi bango na Ngalema akosi lokola babomi awa na limete bakesi ko kova na Ngalema bakulu na oyo bino bozomona babungi boke na Ngalema na di progrès bazali kuna bazali ko recruter bango pe bazali ko pesa bango $50 na ba volontaire oyo ba ko kota na di progrès pour ba protéger mandat ya Félix ya babale talando ki soka to bani to lo babosolo ya Félix atindeli biso kake kasi to lobika sonde ko zo biso te po ete biso to ali déjà na yango ndeko bongisa la lombango po ete to kotika te ba ko supporter biso bongo kake wana beloso bomoni eli nini mama osiasa na sécurité na bundisa makala molimo pe na nzoto pamba te balobi bo solo oyo soki alobi yango eko sala pasi kake ye balusinga kiti bandeko na zonga pasi pe ma na République démocratique du Congo kasi biso bana mvuluzi biso bana ya maître Jésus bakolonga biso te soki totambola bo solo po ete papa la biso alobi je suis le chemin la vie et la vérité pasi na République démocratique du Congo mwana ya papa Etienne Tshisekedi alandi ata matambe muke ya papa na ete abominde Congo bandeko vidéo ya ambassade ya République démocratique du Congo la Tchad. Ici, c'est l'ambassade de la République démocratique du Congo au Tchad. Placée au cœur de la capitale tchadienne, la chancellerie qui représente l'État congolais au Tchad se trouve dans ce bâtiment colonial profondément délabré. Un tour dans ces lieux, à l'image de la République démocratique du Congo, vous convaincra de la nécessité de réfectionner ce bâtiment de l'ambassade, un lieu hautement symbolique pour le pays. Ces bâtiments, qui datent des années 60, ne peuvent plus résister pour longtemps. La fondation, qui constitue une assise pour le bâtiment, en assurant sa stabilité, risque de lâcher. Les murs sont fissurés, le plafond détruit par les eaux des pluies et les peintures aussi délabrées. Ce lieu ne donne plus aucune impression qu'il s'agit d'une ambassade à l'image d'une grande et respectable république comme la RDC. L'inquiétude ne s'arrête pas là. Il faut ajouter d'autres problèmes tels que les réseaux VRD, l'électricité, la plomberie et le carrelage qui sont tous obsolètes et hors service. Face à cette situation d'urgence, le personnel de la chancellerie de la République démocratique du Congo au Tchad plaide auprès des autres autorités du pays pour une réponse urgente et favorable afin que notre représentation diplomatique puisse être à l'image de notre grand et respecté pays, la RDC. Pays riche, pays plein de minerais. Oyo lelo na 2030 mindele balobi mituka na bango ekotambola lesula ba batterie ezotambola lelo te basali projet 2030 balobi po balongola embouteillage po balongola biloko wala baosala ba batterie électrique mutuka ekobanda kotambola yango moko nde ezolakisa nzela projet à 2030 mais bakozwa matériel wapi la République démocratique du Congo allez-y comprendre. C'est comme biti ya mindele wala bakobongisa Congo mukoloni ndeko ngai 2030 déjà projet mituka embouteillage kozala lisusu te po ete mutuka ekokoma kolakisa moto mpona nini bakoboma bakongo bani nyonso na nzela ya Félix po ete bazwa minere na este siko